Avec plaisir de vous retrouver, fidèles téléspectateurs de la canal Futur News. Bonjour à vous directement. Je salue à penser à mon boss Dave Moubama, papa ya Mabota, papa ya Banebele, papa ya Bolingo, Olua Beniri Gongo Bila Mukusi Atalo, Azara toujours liboso na bino pona kosala bino musala. Merci beaucoup Nama Beti Masengu, na Simana Ende biso bozomo na biso, tout ça déjà liboso na bino. Merci beaucoup na caméraman na biso Jean Bilongo, caméraman à Moulaï, les caméras MP célèbre, caméraman Android, ou Rosala Musala, ou Azosala ba image comme na ba palais. Merci beaucoup na Vienangai, Vienanga John Lubil l'exceptionnel, na Katia Dallas, na mboka musique sikoza. Merci beaucoup parce que si au solo là que le bimagambo to kotango to salango kaka. Merci beaucoup na ba fidèle na tu ya poto partout ici Bozali, Londres, Canada, France, Dallas, partout ici Boza. Merci ne bozo benga, merci ne bozo ko encourager nga na continuer toujours ko sa musala. Nazara wana pour sala bino musala, nazara wana na système actualité ko yebela rabino bana ba sala musala bien, na bana ba sala musala mabe. Parce que la musique peut ba sala musala bien te bazali. Bien bazali. Alors, au bazo sala bien, faut te mettre la bango maboko, tout encourager bango, tout pesa bango chance, ba continuer musala. Pour biso pe ba pesi biso chance le cas papa maman Betty Masengobi, Rigongo Bela Mukusi Atalo papa Emmanuel, soit chance au sala musala, na sa musala. Merci na ba fidèle na biso ndenge bozo ko s'abonner et puis nazo bela bino bo s'abonner les sous et belé et bine. Tant que bozo ko s'abonner belé, biso pe zo continuer toujours ko sala bino musala to ko lembate. Le ndenge na bisa bino na yamba. Pour nga na yamba na ngai na solisa na nga na betaka na masolo na yambeli bino artiste musicien na kati ya quartier la te pa mo pa o mokonzi quadra koramani so ngambeli ba betaka di kofite multiplicateur ya multipliaka to sola na ito betani masolo ko sena quartier la te poto yoki mo ningo na balobi o kiriku azali so na quartier la tete mo pa bengana ki mais kala mingi ta kiriko tu bini sabiso ba dansa ba bossa biso tutu bini to sepeli mais sali biso moi pasi ko yoka kofi olo mide ko da koraman a bengani kiriku to yibatina ni na bengani kiriku to sola na yemo multiplicateur bonjour Mukuse Atalo donc avant la bandana on a pesi ba abonné tout ya canal Futur News na yemo le boss Dave Moubama donc na Betty Masengo donc voilà donc na bato tout Orlando biso Eli Lombo bato tout ya poto bato tout ya Kishasa bato ya monde entier donc multiplicateur na bino yeyo quoi multiplicateur na biso yeyo ozo sala biso musala multiplicateur betele biso no lisolo ya quartier latin boni quartier latin évolution orchestre évolution ya quadra korama ouais orchestre ça va donc évolution kinegitoko donc biso doza na maki concentration disque moni album ya quartier latin singa ba travail belé photo la qui sabato qui to ali orchestre international pe number 1 ya musique à Congo donc photo pouvoir on a mis ça là donc yango singa biso mo temps belé à concentration donc orchestre ça va quadra koraman ça va et puis na pesi bambote mon boss place à ali. Merci beaucoup ma Betty Masengo, merci beaucoup Nama Salanga Edi Barikaz multiplicateur le baki lukelanga multiplicateur parce que atie chanson na kati ya quartier latin lukelanga ye na lukelio yo multiplicateur yo to betani ba masolo multiplicateur kiriko azali soutien na kati ya quartier latin balobi ke quartier latin kiriko azate Kofi Olomidende abengana ki ye to ibite point ba bi animateur na bino muso azawana yango sali ke Kofi Olomide abengana kiriko ka boye après ko bini sabiso ba dansa ba bosse biso tout bini biso to stepe to kaka ke boye kiriko azate faire ngizani. Non sincèrement moninga mikolo yo mon déjà département ya ba animateur nga kiriko déjà ko zala na mo trop même sur makambu na privé ba raison personnelle o ya ke ndeli to ba bengani là naza vraiment na information bien te menga na biki ya dans Lubumbashi o sala vina et donc ezab musa na bino ba journaliste bolukaye po ya ayaki quartier la takuta qui vient na Montfleury aye asali wa ko sala 5 ans na Lubumbashi fo tuna inde siko azo sala nini kuna et puis akomi kuna ndenge nini ko privilégier Mukosambwa on a sali ke kiriko pe. Non, ngai naza déjà patron orchestre te. Moni mutoka vera mbana na litoi, ve anga ko négliger talenté. Sozani lo on a bien atoye lelo, ve opesa opportunité. Mukusamo na bozolo bazamba animateur kala. Lungwa ki azaki suna quartier la tête. Non. Nani kirikuta ngoye ngai ngobenge mingi deyo kasololo. Do yeta ngoye akutaki ki nani aza déjà. Mukusamo. Puis azala déjà ba seru na déjà ke magalia la tistring azala donc Mukusambwa tango ye apesi makambu donc singeka ke ba ya bazoma maîtrise pour le kongo leki makasi trop donc na bité soko yokango déjà
le nino ah Mukusambo na pesi mbote donc ne bola rabo muta binisimo dans sa babosse de le comme suyete comme Mukusambo et loka makasi tant Mukusambo obeta pelo makasi bobini a lobeta muso royal lisusu et comme lisusu Mukusambo te en tout cas on dirait que pour assérer tellement mandule na bino non tant le bibo on a déçu et ça le voit na moi 5 ma fante on a parlé fante moi mari premier année on a moi mi premier année au commissaire wa mi année te pour bosser na pe on a te pour on a pas mettre premiers attentes de to bandia mutabusa ni kiriku ali nani entre biso de pour ngatisti na zolo ba na ko bosa na zo pese ko bambote mta ignorer réalité toujours le bande ba actualité ali Mukusambo est-ce que quoi dans la quartier la tête tout aza musika tana limbasha donc bokomela botuna ye ayise sala bino ya ngoyo ngani na lia wana li porte parole na yeti aya na okesa kuta biso bambia kato wala wana toujours to ali on y acteur c'est tout na limbashi na yebite tia someli ba billet na ye donc c'est à lui soit botuni ba administrateur ba edi ba nani donc biso muri guitare otanga na guitare ana ndenga parler guitare nazo concentrer trop na yebi ko te ki so ça ni siko so ki positionner alinde ngana zo bom sala ka ndenga ko sala ba tout plaisir bato bazo l'album na biso ya quartier la terre va se retrouver. Merci beaucoup multiplicateur tozo na question na po photo yeba pena po kiriku dernier mato so asoleki na maman na mabeti masengu ibisaki katana Lubumbashi mais biso ça parce comment mission zo travailler na kesa ou meli na Lubumbashi to ki mo pa onda bengana ki mais tozo nga to kotana na multiplicateur chance obino mo pas kufilo media ko tsabanze mondini parce que banda ba fali bazala ba mise bele baleka wana bazo chance wana ko tsabanze mbote mais bino lelo bozu chance ya ko tsabanze mo pembini ya kufilo media ezani parce que moi qui faisais beli bon numéro ko simba simba biloko ya wana ba pesi bino opportunité non sincèrement na zo remercier na nous vient na opportunité à pesi ba petit na ye mon univers qui moi temps pour moni ba musique to beta ko ingratitude les organes trop comprendre bino artiste non la musique à Congo c'est la bino artiste non oui yango na lobi na chep na musique en Congo en général donc ça dit que ba vie ba kuma na moi mtema mo ya mabete mais kotala ke pa petu o pesa opportunité pour lobby afingi lobby asali boye mais botala neto yaka uyo luka musalo zolila la mo fleri wana lobo opportunité pour lobo mo finga mutongo mo ma pasi wana mais vie à devenir ba faire bino ba petu yo ba talent fort ba découvrir sincèrement libna la ngoli lunette mon boss patron merci pena pour l'opportunité na chance à pesi biso donc et puis toujours mérité pour makambo yali. Dans la carte, il y a l'album où vous avez la chanson, l'album où déjà prêt à Robima, vous avez un studio, tout vous avez un niveau. Non, tout dans le studio, donc on a zobenga batu mbang rachetant le temps quand les jours sont mauvais, donc Eli Lombo, il va faire Natacha Bongo, donc mobiliser déjà bat na Londres, on a donc vient nga Blaise Moudi ayi, ngonga yango son éminence maître Kazi, donc bato tout balinganga, tout yebela. Merci beaucoup multiplicateur to soir na globalité parce que vous amoyembi zona no guider parce que ba confirmer que chant wana vous appelle danger mais ko beta no chanson na te pokeba mamuki na mabe lukana mo chanson mo ya mopa o ya kala pena ou bato so ba na panema pena que multiplicateur azongisi bango lisusu na idéologie wana ya kala wana parce que ba chanson kala ya ba chanson hein to yo ngona natikali sezero natikali maboko pamba ye sheri nanga ke yatikeli nga sengaka ye ya kozonga na lela te mobembo ezali liwa te o nazela ye atako baseki nga na nsima na kipa te masuwa ememi ye monano motako te o nalela te e sheri atikeli nga foto apesi ye mpe oyanga atalaka ngai abosanaka te wagaze naleli kwata korama eteni amemi ye ya molimo natikali se eteni na mipesi na yaweo losambo na nga onzamba batelanga na ye omonana lisusu nakasi ya ebale masuwa ekomi mosika abengaka emeye wana akokende pinzoli etangi na miso lokola mbula ye
nga na libongo lokola bakatinga makolo nakoni okwama sose koni okolonga iyeme yawe yoke satana komekanga molimo na nsima. Voilà quoi donc. nayebi sur bato baza na palin babeti maboko baza kosepela basanti mpena ke multiplicateur azomultiplie makambo aosala makambo. Merci beaucoup na bafanatique na biso ya Canal Fitting News ndenge bozo ko s'abonner bo continuer toujours ko s'abonner et belé bo tonda bo pesa cité lengi po biso bito saka musala multiplicateur yeyo pemeni ya quadra kora mame songa meli o asala musala na kitoko abana musala kala 30 ans déjà nango na carrière musicale na ye a côté toujours ko sala multiplicateur bo chance ya ko sala ko tsaba nzemo lelo pa ko fiono mide mais biso to yo karaki quartier latin et comme nango ya Sindi alors batutu ba olega wana basaka mo ba pendant moi compléter mais et comme ici biso le to rayo une chanson parce que na sima il y avait au ba fali bazaki nango ba mise balika ki belé ya ningi na ningi mais bazaki chanson bino boza bojité pour babaki orchestre comment ya Sindi mais bino une chanson nande bon on a sûr que mama bimango ya mama bimango za mambo ya étoile ya moto na moto donc to bota ma jour moroté comprendre les yo les opportunité na Canal Future News bate belé pe bazo lukango bazo comprendre te mais atana yo ya mukuse ya talo dali comme opportunité na temps donc izango ngana biso nzambe na yebi ya mettre ya temps circonstance mambutu donc izango ngana biso les opportunités pe ça mais moni bato walo ba orchestre comment ya honorable Cindy Lecoeur que je salue bon bazana drôle ba bongo po na ndenge ya vitesse à chant mera ke nemo likolo trop. Si vous avez moi c'est non, à quel est l'école dans le sens négatif, moi na moi si mais des grands frappes qui fort donc bah dois comprendre que t'es non na Congo ba chanteuse ba bima mais sérieux à limojar. Yango moni na kati wana kaka biso dozi pour opportunité donc bah dois comprendre. Pour moni lo esala kamutuza œuvre. Comprendre. Yo tongo yo kanzem butongo yo album e bimi ndo comprendre que tout non Rambo a droit à payer à raison hein il y a pas ça va petite chance quoi ils allaient boulot signer dans ça ndé bimzaki bon auto na sima moi makamsho ezalaki masima makamsho zande c'est pas babiki na sima ni moi makamsho ezalaki yango ezalaki ko filo media privilégié signer makasi bongo parce que ba misi bazaki na talent na katcho na bazaki belé mais parce que moi ba privilège wana te batango bazaki chance wa biso makambo na sima te pour ndetsinga na yebi te pour ba tout ça zo beto li solo fa préciser neti yo ba yebisa ko makambo nini betika masolo yo sola te on a tout neti nga pe besoin informer public et makambo lobi est très important mais to yeba pe makambo nini ya kana sima à part mama oyemba o ba rateti lelo biso to kana na virambo opportunité ne zalaka c'est notre travail non yo ni Cindy Lecoeur te nan di mete point nini la tunika question opportunité ne zalaka c'est notre travail exactement logique quoi. Misu bazaki wana bazaki na ba travail bazaki bo opportunité wana te pona susu banani ba biso mise beli misu bazaki wana sima wana bazaki beli wana na ali wana ya bafali mutongo zo ba mambo ya Cindy Lecoeur mambo honorable chaipe na ma place na ye quoi j'ai la place na yemba kitoko chantera bien ça musala kitoko ba tutu bandimi so que tezali kambo temps ala zaki pa kulu matu bazaki yemba déjà bien yona biso ezali kambo temps ezaki temps ya mère bato ba comprendre que te bayoki na bayoki pe boko yoko kaka comprendre pour honorable ali on a toujours no tout ça ko se compléter quoi album à quartier la télé ma mususu yep ya salaki ma na ye donc bato ba confirmer par ci par là que chanteuse moko donc azo yemba danger donc voilà quoi ya mambo opportunité biso opportunité mona nde siko yango moni to ngoto pesa makambo voilà siko mopa waza yaya na ndule na biso asali belé na musique mais le to remarquer le moko mopa waza na ba conflit trop na ba musique congolaise presque ba musique tout na ba petio bazaki calamité moi pembe na wana mais lelo soko talika boyo kaki bana rando ulandika boyo kaki bana problème est-ce que ba petio wana na batona tout bazakande mabe contre Kofi to Kofi nde bazaka mabe contre bato non ngana ko pasi tongbulo ba makambu ya mtu lokala Kofi Olomide na ba sens oyo na kanisi bangola na kanisi ba Chad bambuka ebele na tambola na vio yo sentir que kita na gabombo na sentir que bat ba otandela rambo maputa to ba valer na comprendre kozana na ranking net na miseni ni bena ya
oyo kovanda lelo comparé que tata na temps mona quadra ya da légende na fait que tu as la bin nabika ba tirer mais tu le ka moité non ba petit de ce qu'il faut pas comprendre que vieux wana bon ba comprendre mais ba accepter que mutu ya wumi na succès makasi na Congo yo na banzembo zo simba ti lelo azaka toujours na compétition donc bazo zwa ba benga ngoni Paulette zo tout abango mais vieux zo silate boni ezo pesa mo ba passe na motema mais vieux o tiki la biso tante tabanzi muloko la lidor et les sous dona ebi na minso bana kanda makasi pour sauter na génération vers mbaza yimo na minute finda jalousa ba petit fort so moni petit abimi na ya abende peme so mambo isi moneti va faire akoya ya faire velinga ka basa la clip na fait wala faire boya ki basa la clip na fait et ko mba problème magambo so lo ba petit na Kevin o sepelate hein Kevin Bola comprendre mona ya boss na ngai Freddy Bola hein mobali ya Ninive Bola c'est Freddy Bola la personne mode si vous allez donc na bisa ya ko sepelate pour vie aza kota na mitema batu tellement trop vie za légende ko comparer za conflit vie ko na conflit na bango te ana eloka ko pouvoir souter auluka nini ana bala rebelle ko lika bino tout ba petit wana tout ana ba succès ko lika bino tout tu voyager tout ko lika ko kese na bango tout donc c'est dire que mutum sous so jalousie autour ça c'est faut mona ko leki ata na mwelo ko moko bwe na domaine tout aleki kala ti bozaki na ilo sabia na jiba pouf kabo irandulis non to beta masolo wana te actualité moni ba masolo wana letinga na sa émission boye yana babilo musuza na compétence na ngati biso toujours luka to bima faut misa mo identité mo boye ma patron aime toujours la chance toujours micro na yo tuni question aux amis plaisir répondre va faire et combattre na yo défendre na mamusus nga ko défendre na chante na guitare nga no défendre biso est vrai défendre biso na chanson quoi les apposants au défendre na chanson to yo ça yo tout ça va fanti na musique te yo kanzembo yo OK mo yo no singa na bato basala ba war banini meilleure chanson de 2017 yango meilleure chanson de 2017 yango donc ça dit que bato tout oh non naimba nanu mo dimi quadra koraman alido alolo baki nanga les jours d'après ekoleka te yo kozonga déjà lelo ekomi bajour basanza mipiku yozoya te alidore tinolobaki nanga nalala sui na mitungisa te bolingo nanga yayoyi chéri olobaki eza pour la vie lelo nanako na biso silence ekomi lwa lelo nanako na biso esomni ekomi rwa ata moto te akotiyangaka ata na bimi nazongi ndako retard moto akotuna ngai te yanga amoa bolingo aza te alidore je ne dors pas la nuit yeloko ekomisa tarzan kogangagangaga yekopi mwana banzete na kasi ya zamba esengo ya bolingo ya jeune alizonga nakoma tarzan aliaza fleur oyo asopelaka mai ye moko na tongotongo na réveil tout le refrain salozonga na koda ye sokozongi te okoyoka sango ya milelo o ata kutu moto oyo apetaka ngonga ya katoliko soki apeli akoki osede menamour te alido menamour te je t'adore. Merci beaucoup multiplicateur tala ndingo ozemba banzema mopao kitoko tala ndingo ozokumisa mopao mais omonaka sima lobi boye oleki so na te vous changer maloba ezarani à faire non mais ba tumso ko changer les maloba ba pe bandimi tumso changer maloba ko mi liboma pa bandi musique nga mso na li bébé ngana koli do biso to écouter ya quadra ça déjà légende mais abanda musique na ba ta Antoine azoya papa top tiezo mata donc mutu to yebike a bosser trop no yekuta linga suba kuma ba boss ta kuma bna ko linga to benga e bosseur aza trav adon vie abosaka trop
okoloba mabe nini mabe nini ngolo ndesi ngave na bona okoloba mabe nini ya viram to longo lelo za mbena ite oloba ka ndongo mais makambo congolais tout faut oloba ndi boy congolais tout ezalo betaka ndule teto ebike patron na sali makambo ebele ali légende fuli batu te belé donc tout ça na makambo ya koloba ya mabe mingi te chez quoi logique. Merci beaucoup multiplicateur ya quartier la te pa ya mopao mokonzi Quadra Koraman bon ba chance ya kotia chanson to sepela to pe sa chance ba bifo to pe sa ba tu chance to longa no ki motema mabe wana na ndule ki motema mabe za turu muto osa musane ki to bobo yikaka muto osa mamna malamu bobo yikaka siko yo tango to boya yo e komi problème alors multiplicateur to zoko ba toujours na masona biso ya quartier latin nzembo na yo titre na mesa nini Péché mignon. Les péchés mignons. Ah ouais. Explication non. Tous attend au solango. Nabi na ministre mon boss maître Kazi son éminence azolanda petina donc plan na mo matate ali na pesa ka moi débit na pesa moi débit car va comprendre moi idée moi couleur. Ko lobe ko makalo Quadra ko. Mo za ko za no ça fait ba 4 ans et demi na vie wana na yeux belé. Moni na niveau mna ya charisme musical na bitu ba podium mususu ngamu na tali na bi au Seigneur Jésus babilo to lo taka na ba film na mo na mi réalité baka buyi yo ko se boza pemela malide ne bolo baka bozo lembisa maloba lokola lemba lemba batila mona so maladi mais si mana mona e ko makasi non ngana déjà nga avion liboso avina matala matina na Quadra Koraman bilo mususu tango yo mo moni bate belé baso bimate poni mtema mabe moto ya saleli au passeport zeli au visa liboso ya vie non sincèrement il y a un moment coup de chapeau na Elrey Mago na ndinga la toujours reconnaissant na vie na lelo ba niveau ya komeli wana za toujours na komi kitisa as exemple à suivre lelo fali pour par exemple mo so totali bien donc faut ba jeune tout au land exemple na a toujours pena père na donc voilà ayebi oyo ayaka oyo komi na ndinga zo kenda comprendre tout ça aventure les lots même yo le sala na canal Future News le nzamba ko sala gete comme pour sali ba site na yo mais il faut y barreter boss Davali toujours boss na yo wana nga pena balakisa ngo na famille biso nga titi des rapena rôle na ngaiti na jouer ngo mingi te parce que vieza mulai ma moze belen zeleza na mulai la pesa chance tant on est sur la baignoire sur pesa chance alors multiplicateur tu on peut moins dire mon ndambo parce que le on peut moins trop mais tu on ta mo muke parce que yo za chanteur faut minimi ko yema parce que ba fidèle news tout ba linga canal Future News ba Orlando na minicho ba bigi na ya multiplicateur bon chanteur hein le ngino kitoko ko lo ba kitoko ba réponse kitoko parce que ba yo ka pe moins dire mo parce que ezate zo lo ba ngo bo mona parce que ça si penanti mo betango ko betango ba yo mona maboko fuma non e simba moni déjà santé que des hommes bringa ma dimi mo banjine ali mais na sele mission pour ali canal Future News pour et puis ça me couser à talo so moni na telemi boy pour yo mo yebina ekuto reporter mais na bino to nya tabiso ta ba pro le qui peut ka multiplicateur changer ka mo ba couleur wana ndo na ebisa yo donc terrible na pesa ka ta mo strip pour yo ka ngona ndwa na kati ya maye kasi asange esika na aquarium ndenge nga nazangi espace na motema no beti lipanda bolingo nazwa wapi mbanda sosi ekoma kokolonize nzoto nanga bebe yoza wapi son éminence maître Kazi Maître Kazi ozaye spena monda sentiment caresse na yo eleki ata massage pa chinois pardon tushenga bisika nyonso tolingi na baluka na mabele na lela lokola bebe bebe nango za fantastique bawiba multiplicateur en tout cas nzembo mo maboko penza parce que nzembo pour moi bige chance ka okati poso okata kite wa mibi baza trop migolo ba composer raté ba za na mongo osomba te ba yiba ka so mutawo yemba na ye ya yibi ka polo bia betela ngotolo c'est atalo na promettre yo moni plan oyo ya on azolo ba no supplier na batu ba solo la puna boy boy nanga lobi ote
Petit on a petit nangai mais na bimité. John Lubila est exceptionnel dans la Dallas il y a solo. John Lubila na sentir que John Lubila donc ça va quoi. No bélier vous faut mon numéro après azaka tiko tag sur côté pas. Non, sincèrement comme on a déjà salinga bien John Lubila. Ce quoi Lucas Zoyo pour ya Lucas Bosso la rapina pour ya kota mama. Tes numéros nazo pesa pena pour na batutu. Batutu donc au bazan a besoin de soutenir donc bo hésiter ti. Ils a théâtre ti, ils a pe makambo ya folklore ti, ils a makambo ya quartier la international. Comprendre? Mutuali na sima na biso pe liboso na biso ali monene quadra Koraman marché central donc mon boss on peut sa numéro vite fait donc plus 243 81 82 19 920 donc Kelly Moudjaï mon ami donc Taraya accompagné ngai tia donc mon ami personnel il y a Alien Telo artiste Kelly et puis na mère na musique donc mère na biso. Ouais, mère na biso pe na PC ba mbote donc Holanda biso donc na yebiki makambo yali bien. Mais c'est pas que au sambela. Nga na ali mutu ya catholique. C'est catholique. Mon plante. On va plama maman Maria. Ba chapelle bena yango yo. Oh donc ma moza. Na yibela mo Kristo ile ba kanja. Na mo Kristo. Te sikoyo mo Kristo mais biso to yebiki balobaka. Musique ezaka kisi. To yebiki mo lili na lumière et on a raté ce que yo mo Kristo na mama ndule boy ba kisi boy pour to dire nzembo po bete simba bat bandi mango pene ko tete ma batu faut simba simba mo bisika mo simba so sangsa mama onde oh ko sindi bat batala ka site na bino makasi boy bona gwa c'est bino pe bo simba plan c'est ça ranzam si go ngana la giso yali na bor différence des années entre biso na bino pene za ponze mo ko tapina na mitema batu e vanda muta anula mo luketo faut moi multiplication on ko se talo wana yali ba les on dit makambo wana tout ça coûte on le belongo na be mission tema mbolo be belé on a liba raisonnement batu ni boss davali wana batebi ba okanisile déjà mabe na mo pepo to za na miko ça yo bate belé na senti que ba tonga e participer là na ba lemba wa bo ba beti wana na ba davi wana ba simbi mo plan mais ali maman kolo to pe sa chance na makambo wana ti mutu balbailo mo celui qui se sent piqué connaît l'affaire. Donc yo soko se sentara que croyance na yo ali na maman kolo pour na mito atape na ina gbona ndi mate donc inutile elle gola que te momi na yo tout ça moi système so ayi ata linga ko trop ko lobate comprendre so za na mo lo bomba te na lo balanga pété donc c'est à dire inutile to lobela donc tout à la ozo monana na kati nzambe na yebi. Merci beaucoup multiplicateur le big kat nzambe mutayebi biso bokanisa la biso mabe mais beaucoup ta biso na ngote parce que biso to sana biso ka musala ba misalo to sana ba mabeti masengo ba nyo kwa mi batangi ba classe na ba niveau na so ekoki o sa musana lunga na o jalousie ba miso ba kota ba monde internet pona o sala sala o ba o sala na me biso te biso to kota na musala pour musala yango papa musala yango mama to batela yango to yo kana luka parce que ah ozaka ko lela multiplicateur ye moleli alela sous parce que oui biga. Vous allez pour un plaisir, il y a les seuls vieux qui me restent. Jimmy Mbenza, Papa Naetane Mauricio, de Yomangomba, mon directeur. Tabaso Kazolela Mongongo Magazi, Nabutu Jamakoki Olala Libanda, Yoka Kolela Nanga Tanalito Imoko, Petit Masengo. Masingale na zemi jamais moko akoki koloba na moninga ya mema ye na mokongo kolota yo ekoma chaîne préférée na ngai ya télévision Laura Lorenzo nyama mokila molai apimaka mosika te ye Sainte Maria lela kitro ju ya liwa ya Yesu epota yebaki ne wana za mwana nzambe toki na refrain nzela ya bolingo benana atali fele tonda ezika satani sa réserve eske sikananga na motema na yo bombaki nakomi koyetola moto yozana vanaka pembe na volkango nzela ya bolingo ekomi ozenga na ye
ata pelo leto na esika ya Yesu eza réservé. Eske sika na nga na motema na yo bombaki nakomi kokelela mai epota navandaka pembe na yebalengo. Oh, fumu Yesu ayebisaki Moyibi na croix kaka lelo tokozala no na paradis. Yanga bolingo ekomi nde nazelaka ye lelo lobi toluta bacontretemps. Baninga na balobe nga matsanga ye baninga na bato manga kolela ye. Tata mwasi ya wote na mboga yo kinga na we Eli Lombo ngalobi nga na bode na gorbiak fungola zandu sokoko mone pembe na ngai te ata kokobana kopena susi mbanzaka te mweni gezalinga. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Multiplicateur, merci beaucoup parce que vous avez vraiment chanté. Nakati yote mukusi atalo ngaso na imaka banso na zoima banzemba boye. J'ai des larmes aux yeux. Non. On a dit mon point Salim Moussala. Na ibisa yo terrible répertoire ya kuvimba no ba congolais toi la motema malamu. Ah, toi la motema malamu tutsikalika na vieux légende moko to ranaye. Ali mystique. Comprendre que c'est à tel vieux on Ali mystique Ali bossé. Et puis qu'il dit ça le plaisir na mon boss Freddy Bola papa na Candice papa na Chloé papa na Kevin mon boss mobile ya Ninive Bola donc vient en tous les temps donc Patrick Lombi Rémi Rosing et puis donc le gourou Oscar Kaboué, mon vieux, donc, Nabi c'est le plaisir, quoi. Donc, bisous on a pour nos salaires, va bien. Multiplicateur, c'est Boyembi, on a Boyembi, moi aussi. Parce que bien Boyembi, la base, trop Boyembi, basi, trop. Est-ce que vous changez le modèle, vous avez souhaité tout, vous bêtez, vous avez souhaité une phrase, vous souhaitez basi, vous avez lippé, basi, trop, de déception, vous avez belé, vous avez basi, vous avez trop de déception. Bon, c'est logique, hein. Nous avons besoin de bolingo, donc, Nembeli, son éminence, maître Kazi. Est-ce que vous avez parlé la moi aussi? Attends, moi, c'est pas les mobile, c'est mobile, les moi aussi, donc ils ont bolingo. Donc ils ont bolingo. Puis surtout, tout tourner tout autour, il y a love, donc bolingo, quoi. Mais bolingo, ils ont la forme belle. Bolingo, entre ngana, on est singana, on est ngana, on est trop beau, et toi, moi, c'est mobile, on est à massa, on est poussé à talo, sam, sano, kitoko, donc, tout bolingayo. Bolingo, on est en salara, moutoise à la bien, moutoise à la donc. Azala bien abattu quoi, voilà. Merci beaucoup multiplicateur. Moi, l'histoire sous moi qui écoute zongelango. Kirikou azala te photo et bapo batu bazo lukango ba yeba yango parce que Kirikou za musika moi ko zoye ko sale mo émission na minute azate mais pendant que moi attention et ba fanatique na bino ya quartier latin yebisa bango na international quartier latin international yebisa bango na affaire à Kirikou. Est-ce que Kirikou azana quartier latin to Kirikou azala déjà écart si vous écartez aza sona mouvement. Non, sincèrement, Mikolo, non, on a été à moi de concert, moi, on a eu un Lubumbashi, donc. Attends, on a été attaqué, on a quatre questions. Donc, il y a un canal Lubumbashi, ça m'a comme donc, on a eu biga yangona, ko bengana, tout, ko cheli banda, donc. Là, dans une information, on a bien dit, mais on a eu biga Lubumbashi, il y a moins mieux placé, même on a eu un sanga à raison, il y a Zelna Lubumbashi, on a évité ce vieux Mtatindi et tout, à Kebakop, non. On a évité. On a mis colo pays dans un bima trotté donc on a concentré moi guitare. Nebi on est écoutant na palette. Nous écoutant na zo ganga na zo yemba donc pour tout ça na souci moko tout ça la monde entier plaisir quoi. Donc bato faut pas se perdre na niveau moko beno ngamo pena na vanda bono boule décret plaisir ngo au CP le bandi osika. Comprendre au CP le bandi bandi osika quoi. A évité donc monsieur toujours va atterrir déjà tout aller nan non tous les personnes normalement sur moi me quitte quand tu beta beta. OK donc on a le ba donc masolo ya aider kasolo le donc comme tous mieux placé au betango ils moko donc besoin d'un numéro na ye donc sugi moi zo linga ko lo ba raison à Zaïd na Lubumbashi donc ça ne sert à rien non plus ngai na Lubango donc puis donc information makasi ali mingi album na biso donc yango tozo martelé sur yango donc son éminence maître Kazi nazo lela mabe donc mon vieux nabi ke calamité nazo mona yo donc voilà quoi ozo apeta oyoka ba musique mususu andeo ya musique de mino quartier
makasi lokwa kanza surtout viola na yoka trop inspiré na kuimba na yo idole na yo idole nanga verambo bino mabena bino nde yango mabiya ba misien bala soka zaka na kati ok c'est pas l'idée so tuniye kaka o leader na ngande na zapena bolo ba pe ko zape ya leader musoza na ok c'est mo bo ilibanda nde o pe eza ko banga leader olongo ok c'est tonde non même pas excusez ngana yoka ba Carlito na ko ba debaba na ko ba Virambo na ko ba Papa Wemba na ko Lokwa Kanza nga pena soza bon chanteur donc est-ce que bato na yoka ba série na yoka bango na msusu bato yo boulé siko ba gina ba chanteur te wala nga na yoka dan le petit dimi mais na yoka nga vina nga Carlito na yoka Rambo donc voilà quoi mo banzima Carlito momke mais tongo yoka mutu fuza ata na mo 2 3 plan 4 plan na e ti mo moyo zani to megano wana bora vie na nga trop ah mon truc moi ndini ali un peu vieux il faut casser ça là ah ouais tongo etandi ye moye kobi makasi nga na motema ye molili makasi nyonso na bombi ye liloba ya Nzambe ekotikalaka maso ekoleka ya beti yozonga bomwana ye l'amour afokoleka kutwa damu na ye faye na jardin d'Eden place nga linga tro yango yokolo lendo ye ezalaki kolia pamba na bodela o ata bampaka ye tozalaki kozwa na biso nde bolingo lelo yoke yeba yo tiki bolingo yepa yoke o kuna basombi yo nga na wiyo. Merci beaucoup, Naba Fanatique News sur Canal Fitting News. Merci beaucoup, na multiplicateur. Tu comprends des peines qu'il y a changé. Rappelle-moi, Bakoulé, multiplicateur, bonne chance. En tout cas, il y a un tout le monde a mais tu as un mouké, tu as une minute parce que tu citais déjà dans la souka. Tu as déjà un mouké carado, parce que tu vas comprendre les multiplicateurs. Tu connais les bâtons, on a eu trop. J'ai connu des choses, des moments imprévus, des rythmes qu'on ose, comme on l'a jamais vu. J'ai connu des doutes, comme des sens perdus, mais aussi l'amour. Maman, c'est plus vivant que l'amour que c'est dans. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, Naba Fidèle, surtout. Tu peux sa chance na muto sa musane malamu totika ki mutima mabe musique na biso ya omonezo ki ne pena liboso te pena ndenge zala ki liboso parce que mutima mabe ko tituriser ya nini muto zo maneki to boy awo sa musane bien boy no mutima mabe kaka boyete totika. Merci beaucoup nga vraiment na souhaiter yo ba bonne chance to zelanze mwana to yo kango to zongela o lisusu to yeba ndenge makambo zo ki ne kaka pembeni ya kota koraman mais moi liloba suka na te promets de côté manabiso mon cameraman déjà bilongo tika to te manabiso mukena multiplicateur to solana multiplicateur to komina suka moi le loba moko na ba fidèle tout bazotala yo na ba tutu balingaka yo pour ça biso moi bien parce que talaka ouais le loba suki aliga ba salutation ba remerciement ngana le service qui me reste je même benza papa na etane de yo mangomba mon directeur donc j'étais kafiondo. Donc, tout Léonard Makanga, son éminence maître Kazi, Eli Lombo, j'insiste. Tina Bongo la Queen Mada, comprendre cœur, donc na Sepelitro, émission Les Kitoko. Et puis, mon boss Freddy Bola, papa na Candice Chloé, Kevin, Mobali Ninive Bola. Donc, plaisir à trop. On a mon numéro vite fait. Mon numéro. Ouais, plus 243. 81 82 19 921 donc sur Bengi
Merci beaucoup multiplicateur yeyo aza déjà na nzembo pa quoi d'accord amandi yom tulinga ba yemba bino multiplicateur to suka botenga na okena na otika yo bati oyoka yo. Merci beaucoup na batutu balinga ngai, merci beaucoup na batutu balinga site na biso bo s'abonner ebele lisusu to ko ba kosala bino musala. Merci na boss na ngai Dave Mubama papa ya muté malamu, merci pour na opportunité. Merci na mama Betty Masengo na kotanga batu nyonso meso na bossa nié na lota bandoto mabe parce que yende azo sala kenga na mona liboso na bino na kolemba te na kosala bino ka musala ba fanatique tout balinga ngamba mesi kozali mais ba bazala posa na boka bango numéro na ngisa toujours wana za affiché wana plus 243 89 47 19 483 numéro na ngauza posa libanga to solola mais ya ofele a ele garantie to solola yeyo multiplicateur boti oyo ka multiplicateur na tigelio o solola. Merci beaucoup na Jabilongo cameraman na biso ngina bosa na obuka na lokolo pamba na kola kana la fille ya libata mabwaka to wela na monamo otoko kisa moto ya mokolo Betty Masengo na vina ngawa yo ya mopola na swina liela suite na vandie la via de Cosmo Coco na lembia yerike tola de demonia to maye yelobite seko bachola ka Freddy Bolaye bino bato boso chaze mwana mosala na bino mbozela multiplica ndo mokolo wa kozwa pe ya yebi ya kozwa inshallah bino moko boyebye bino moko boyebye wadra gora mana yebye Betty Masengo Merci beaucoup na José français la caméraman la biso asika kala mingite. Ciao, portez-vous bien, bye. Tout ça ka musala to royal lisusu.